aboti mona liboso moi liboso abimi yami balazo bimate bazeli ngonga mukie placenta ebimi mais po ebima pesa la ki mindondo makasi mama ko tu ko zala na bana mi balé na kati ya libumu et soki mwana déjà oyo aza na kati ya libumu apusani place mutu oyo aza na ndoki avant que mwana aya na kati ya mokili déjà na spiritualité bayebaka ke na descendance boye mwana boye kobotama esprit impie ebandi koloba na ngai Raoul ngande mutu na limisaki lipasa moko tangu zemi na 2016 ezaki na 7 mois ngam na limisaki yango mais prière na yo eleki makasi ezongisi lipasa mibale mwana wana déjà na spiritualité bayebaki ke destin na ye to destiné na ye eza makasi donc bitumba mwana wana ezalaki bitumba ya pamba te donc bayebaki ye pamba te ezalaki problème ya destin na entre bango mibale oyo ndabimaki o bayebaki na libumu aza matata makasi OK aza neti mwa kanda moko so bavandi ye aza na décision mwa kanda moko boye esalaka ye mais oyo ya liboso ye aza calme aza na semence oyo azomema oyo ekoti kobikisa famille oyo ekoti kobikisa mokili oyo ekoti kobikisa bongo na bongo déjà lokola mwana wana azaki déjà na kati ya libumu asalamaki déjà na 7 mois azaki déjà mwana donc c'est-à-dire na kati na ye azalaki déjà na âme surtout quand zeme limo oui ezalaka mais so komona ke zeme songi c'est là maintenant le problème on donc alimisi zemi mais par la prière au nom de Jésus-Christ il y a l'élever biso de mona na te nde zeme songi bisika zalaki jusque là biso troye bangote parce que si nous sommes ce qui nous a révélé biso là troye baké azaki bisika tel mais la bon motoboé jusqu'aujourd'hui je ne sais même pas là où elle était azalaki mais au moins ce que je sais donc alimisaki c'est ezo la biso faiblesse bandoki et la biso bozangi makasa bandoki akoko longolo yoko na mokili pas bomé libela kene libela mais yeso zo garder ye donc c'est normal maman na kati ya libumu bayiba mwana wana bakoto kende na sena mai bake babombi na sena mai bakoto kende pe babombi na nzete soit mutaza la zeme bayibi mwana tango bayibi mwana na bakomema ye na spiritualité bavandisi quelque part et tango bakovandisa ye bakozwa sikoyo tango moto aye kosenga mwana ke non asala besoin na bota nganga kotu kozwa mwana oyo abutaki ya vrai apesi ye tango mwana wana koya na kati ya libumu na oboti ye alors mwana wana lokola kaka après bayibaki asalaki change lokola kaka utaki na monde moko tabalase monde moko pandamnion na kati ba pression moko boye yebaki loko moko ke mwana wana akozala na caractère moko kezala trop difficile mwana wana akozala comportement moko oyo kezala trop bizarre ba action ya mwana wana kezala ba action oyo kezala penza malamu mingi te. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzambe apesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya kokanga nga ya makazi modèle Nzambe débloquer ngo na iba kiteke kozana na bopete boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, pour que nous ayons un bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas à batou.
tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolongwa la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza ebele boko talabiso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité. Awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Banekuba bolingo na pesi matondo mingi pa inabino parce que bo salabiso confiance encore une fois bo talaka biso. Na pesi mbote na sponsor na biso officiel comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, c'est un des sponsors ya chaîne Oyo. L'autre fois awa na kati émission tuyambaki bandeko Oyo. Bayaki kolbaete bayibaki mwana libumu ba mapasa ba botamine écart il y a 2 ans. Alors, phénomène est salamaki que mwana ali mwana libumu et puis baya kozongisa ye. Et ça la makandenge nini. Mwana wana tout ce temps azaki wapi na monde nini. Nana bombaki ye bayaki kozwa pe ndenge nini. Donc lelo ba ko expliquer biso phénomène wana parce que papa Josué Kitula azaki pe moto ane ko sala makambo ngo. Tango la ndaki émission alors sengeli aya ko expliquer phénomène ngo ndenge ezalaka o eza côté spiritualité. Voilà, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa Chek Kolo Apambola Bino. Merci. Denis Monsolo Kitakuna comme ça on a le samo protocole na muzindo ya émission ya lelo. Lola benir émission ya lelo. Benir bande konna surtout ba Rolanda Biso. Benir bande konna surtout ba s'abonner pour avoir ça la partage. Donc la Paul a dit que ngai na loni Apollos abwakeli mai. Et la même chose aussi ngai na zol bwaka mai. Ouais on ça la partage à loni. La même chose aussi ouais on s'abonner à Zakaka lokola moto oyo abwaki mai. Pambola moto na surtout na kombo na Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Tolinto yeba parce que batu lekeli batu comment ba mapasa ba ko botama na écart il y a 2 ans. Na kindo kina spiritualité bone ko sala lolenge nini po boyiba mwana na kati ya libumu. Pe mwana ngwa kindaka wapi? Merci papa Chek. Loko moko oyo ifu batu ba maîtrisaka. Loko moko ifu batu ba comprendre que la spiritualité domine le physique. Donc, mokilio tozo tambola,
biso tozo mon spiritualité spirituel mais faut esa spiritualité tozo comme mon spiritualité te mais les mondes invisibles les hommes on a biso dans les mondes invisibles les hommes contrôler biso donc le domaine il y a koyiba to il y a déplacement ya bana et ça oyo ezali trop mystique et là on ne salemaka na kati ya biloko wana mama ko tuko zala na bana mibale na kati ya libumu et ce qui moi on a déjà oya za na kati ya libumu apusani place mutu oya za na ndoki avant que moi na aya na kati ya mokili déjà na spiritualité ba yebaka ke na descendance boy mwana boya kobotama mutu boya kobotama akome mama na libumu ya mutentel et c'est pourquoi vous verrez même que le mage tant baso l'an d'étoile tant baye Hérode bengaki ba ancien po ba fongola buku batala si réellement et sengé na mwana moka botama puis pas préciser yebi sikani ni mwana na kobotama moni c'est-à-dire que la spiritualité papa cheke butu yebaka déjà que mutu akobotama kozala nani c'est-à-dire quoi mwana wana déjà la spiritualité ba yebaki ke destin na ye tout destiné na ye eza o eza makasi donc bitumba mwana wana ezalaki bitumba ya pamba te donc ba yebaki ye pamba te ezalaki problème ya destin ba comprendre déjà que non na kati na mwana wana azana semence o azomema oyo ko tuko bikisa famille oyo ko tuko bikisa mokili oyo ko tuko bikisa bongo na bongo nde yango wana monike diable hoya akopesa mission na ye pona kolongola moto mwana marki wana alors mwana wana tamba kolongola ye ba kote ko kende na ye na monde parce que na plusieurs monde oyo ba déplacer ka ama motu oyo ba kote ko déplacer corps ya motu oyo ba kote ko déplacer zemi déjà le kola mwana wana c'est déjà na kati ya libumu asalamaki déjà na 7 mois azali déjà mwana donc c'est-à-dire na kati na ye azali déjà na âme donc ba déplacer ki ye na âme na ye ba kende ki ko tia ye quelque part nanzoto lisusu oui c'est normal ba déplacer ba ke ba tia ngo quelque part ba ko tuko kende ba tia na kati ya prison ici me wana ba ke ba tia na kati ya prison parce que yo ko to mona ke ba zui semi mais mboka molili bazoye bake bazui semite mais bazui am ya mutu oyo esengeli na ye abotama oya kotu ko sauver mokili oya kotu ko ya ko mema makambo ebele ya ngoro sumo na papa mboka ya molili ezali très compliqué mboka molili eza na ba réalité na yango donc eza normal mama na kati ya libumu bayiba mwana wana bakoto kende na sena mai bake babombi na sena mai bakoto kende pe babombi na nzete. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Yango moni tozalaka na babiloko mo même na kati ba quartier omona nzete moko monene bato bayaka mingi kovanda na nzete wana bino boso mona ngo nzete mais nzete wana ko tuko sala un hôtel nzete wana ko tuko sala prison nzete wana ko tuko sala phénomène moko boye yango mona bato beleti lelo papa chic alala kana butu amona kaka nzete moko boya asaka kana nzete moko boya lota kango chaque fois donc nzete wana sali déjà un hôtel nzete wana c'est déjà prison okomona ke mutu wana koti na prison wana peut-être na âge ya 11 ans na âge à 7 ans mais amona ka toujours que na sa prison wana na sa nzete wana mona ka na âge wana 7 ans donc c'est-à-dire que malgré komi na ye maman mobimba malgré komi tata mobimba mais âge na ye wana na spiritualité en bakangaye okomona mutu marque wana tout ce qu'il va faire ça va pas marcher parce que yozo mona ko sa mukolo na spiritualité déjà c'est pas limité que na âge mo 7 ans OK moi na 7 ans ko to tekate moi auto salate donc tant ba déplacer mwana wana c'est-à-dire guerre ya âme ya mwana wana ba kende ba koto kende atie na sa ndoki mususu koto kende atie
likolo ya nzete ndoki mususu akoki kozwa ye atie ye likolo ya na kati ya kalebasi ndoki mususu akoki kozala atambolaka ne na libumu parce que koki ndoki dans le domaine spirituel okoto ça fait ama mutu to mutu okundi na kati ya libumu na yo bakake partout bamona kete mais yo bombe na kati ya libumu na yo otambolaka na ye oui otambolaka na ye yango komona mutu so bikino ovanda na kati ya libumu mutentel de place ko bomba mutu na spiritualité et ça bisika ebeli oyo koki kozwa mutu obombiye de moi na wana ndenga zalaki wana azalaki penda na kati ya prison oyo azalaki satanique donc Dieu merci le pasteur a aidaki pour kobondela pour moi na wana zonga mais l'homme de Dieu ngale na yeba boy na notre mutuna batuni mwa mingi phénomène wana pe mwana wana arozonga ezaka le même mwana to ba ko changer to pe nini ba ko kolongwa pa e mwana wana ndazongi na mokilibu pa ngela na mboka moko boye ya milili bazongi siye est-ce que kozonga intact ndenge mwana azaka to azana esprit mo kati na ye papa chiko délivrance ya moto marque wana et ça la délivrance moko continuelle moni le pasteur il a déclaré après cette prophétie que mwana oyo il faut azonga na kati ya libumu mama ndenga azokende na kozonga na kati ya ndaku na kati ya ndaku po libumu ezongi na zemi ya 7 mois alors tant mwana na kobotama et que senga que pasteur azala pe makasi na spiritualité pour à contrôler c'est moi sini mwana wana yango parce que mwana wana wuti na mboka mususu te awuti na mboka satana mwana wana wuti na mboka bademo alors toyebite prière mtozongi siye to mwana wana azongi na mission moko bazongi na mboka molili omoni de ce que sali que azongi na mboka molili que ba pesi ka rozonga c'est-à-dire que mwana wana akoya na mission pour accomplir la volonté de leur maître Lucifer. OK. Ce qui est exact la seule volonté en Zambé, oui. Et que c'est un pasteur, koya mwana wana il faut pasteur à l'andela na ba délivrance, à ça la ba délivrance ya makila, peut pasteur à ça la déclaration ya amna ye eza la pire ndenge na trône. Donc ce qui est le retour ça ka na mwana songi, le retour mwana wana ko songi ça mystique. Et na retour to le solo moko seulement qui dernièrement na Équateur mama boti mwana mama kena bilanga kitisi mwana mukombo so amatine na nzete tangu mukombo so matine na nzete mwana wana mama luki moye luki manefo botie simbite mukombo so kimi na mwana après 3 jours mukombo so azongisi mwana moni après 3 jours mukombo so azongisi mwana mais mwana mukombo so azongisaki après kokola mwana wana ba moni ba prêtre catholique ba komi ko kumba mela mwana ba komi ko pesa ba biloko ba komi ko pesa ba biloko or que mwana wana komaki Lucifer ay ko incarner na kata mwana wana donc biloko mususu marque wana papa chika mwana ko tiko yana ye mais boyebite mission nini oya yeli mwana ye na mission nini est-ce que azaka kana loko oyo nzambe ataki na kati ne tondenge nini problème est ça na biso papa pendant la nuit basolo ba qu'il y avait 2 femmes moi si moko aboti mwana na ye mususu pe aboti mwana na ye mais na suka nango mususu alala muninga mwana na ye akufi azwi mwana ya muninga comme si ya ye le même chose aussi mwana wana tango ba yibiye oyebite ce qui satana comme ça que ya ye donc il faut pasteur asala makasi na ba prière donc il y a problème il y a spiritualité et la spiritualité c'est la réalité la spiritualité est maloba la spiritualité est fondée na ba pacte au mutaza ko signer yango mona le kona même moi na tomba yibi et ça kaka maloba et c'était que non ko na buto fongoli bumonté et ça kaka maloba lobby à récupérer moi mais l'homme de Dieu mon parenthèse muke bana no suki ukazu pasteur wana samela ki pona mama wana te et que moi na bonga na ye et ngane bana ba pesa ba kozo mwana pe ba pesi mama mususu phénomène no basi ba kenda kozo ba zemi pa banganga oui yango ba ko sape bongo et ça la rappelle phénomène on est ça la ndenge nini maman soit mutaza la zemi ba yibi mwana tango ba yibi mwana na ba komema ye na spiritualité ba vandisi quelque part et tango ba ko vandisa ye ba ko zwa sikoyo tango mutu aye ko senga mwana ke non asala besoin na bota nganga ko tuko zwa mwana oyo abutaki ya vrai apesi ye tango mwana wana ko na kati ya libumu na oboti ye alors mwana wana lokola kaka taki asala mwana vrai
bayibaki basalaki échange lokola kaka utaki na monde moko kabalase monde moko pandamnium na kati ba prison moko boye yebaki loko moko ke mwana wana akozala na caractère moko kezala trop difficile mwana wana akozala na comportement moko oyo kezala trop bizarre ba action ya mwana wana kezala ba action oyo kezala penza malamu mingi te. Donc et que comment siko que il faut ba pasteur ba kuta na domaine de spiritualité pour na ko réclamer vrai âme ya mwana wana eya kozonga na kata nzoto na ye. Omoni parce que ce que vrai âme na ye ezongi nde bakomona mwana wana comportement changer. Pour ezala bana mususu ba wuti ko soye na ndako nganga mais mwana wana to sala bango même leo na église bazo servir Nzambe bazo banga pe Nzambe bazo ke na ndako nganga mais tant bolandeli vie ya mwana wana bayo kotala ke non eza mwana oyo azali vrai oyo satana ayibaki oyo ba déplaçaki et bozu mwana wana bo déclarer vrai âme na ye ya kozonga mais ce que vrai âme ya mwana na soke zongi bo komona ke il va servir Dieu azala penal mutu malamu azala pe malamu mais ce que soki lokola ke azali oyo ayena mission yango mona ka papa chic mwana wana kozala na mission ya destruction ya kuboma ya komela diamba ya kolelisa ba para au jour service wana sala malamu tant mwana zamuke tant mwana za déjà na 12 ans ce que déjà bandiko mwana ba action na ye et comment ça mabe beaucoup ko luka moi ki bolandeli mwana ba délivrance mais ce qui déjà bandiko de passer 12 ans na ko sa hôtel na domaine ya délivrance et comme la kabiso comme moi makasi muke. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu mais le mot très important tikenga yolobi les solo beti na mboka ba sango ba moko ya kofukamela mwana wana mais pour moi na batu ba avant to kinekuna to komona batu mususu ba moko ya kopesa ba batu akisi ba onde basala ba don batu akisi ba. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Njimba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Lelo bangonde bapesi basungaka ebele eloko nini batoyo bandoki omona ke mutu ana kisi mutu ana nani me yende mutasungaka neti badon tozwaka par exemple ya ba antivirus awa badon mingi za ba sataniste basaka badon wana mais non eloko nini bazilanga na sima kosa bolamu wana nzambe pe apamola bango kaka to pe mais quand on peut expliquer phénomène wana ya kosala badon ya kosunga na vie ya moto. Merci papa chic eza eloko moko eza très important. Eloko nini o seulement na spiritualité o kotomona ke Michael Jackson o bato ayebiye grand féticheur grand mutu ya satana mais azoki no kopesa ba don na ba orphelinat akabuli be katika sa bozuna ye apesi ba orphelin eza rapport na nini donc c'est-à-dire quoi la plupart ya bato wana domaine o ezalaka ya ba orphelin pe domaine ba veuve domaine d'indigent et ce domaine est opposé pour faire balobi boy mutu ni surtout oyo akokanga
naye na mozangi asoko mi kanga ye moko asoko mi bomba ye moko professeur ba yeko ba biso lisusu boye alobi eloko moko alobi mutu oyo aza kopesa na kofele mpo na veuve azobombisa nzambe azoprinte nzambe so papa chic bamagicien wana ozomona na banganga bazokende osala badon wana pourquoi parce que babomi bato ebele batangisi makile ya bato ebele siko makile ya bato bango batangisi bakomaka koreklame bango bakomaka kosenga vengeance sikoyo po vengeance ekitisa pardon po baesprit ya bakufi bakitisa kanda na bango il faut okende koyede bando bakufela batata bakufela un jour on va parler ça. Ok. Parce que bana wana bakufela batata bakufela maman bakomaka ko protéger bana wana. C'est une bénédiction on batia yango pour tout le monde, pour les chrétiens et pour les païens. Ok. Donc c'est-à-dire eza promesse moko ezali standard. Yango le monde les chrétiens bazo négliger des orphelins, bazo négliger pour aider des veuves, des indigents. Mais aucun de coup un chrétien papa asa ko linga ke akende na concert moko boye et asomba sapata $10. Un chrétien asa ko se plana papa na batanga moko boye akabimisi $2000. Il faut pardon fallait asengi la moko la tazo pesate. Mais ok bato soloka tango akei apesi bozuna ye na ba veuve pardon na ba orphelin na ba veillard eloko nini kosala ach oyo soka ke na centre de veillard apesi lokola exemple alatisi bakoko wana na monoko na bango bakoloba eloko moko boye nzamba pambola yo okufa na ach oyo biso toko komi na yango okomona papa so bon papa nonanta siko na spiritualité wana aza ko récupérer énergie ya ba veillard wana nyonso eza kosala ke maloba ya ba veillard wana ebenda ye po akena kufa na ach ya nonanta. Alors soki orphelin akaboli biloko papa chic biloko wana kopesa lokola nzambe azalaka nzambe baorphelin ekesalake bato oyo baza kolanda ye bato oyo abomaki sacrifice oyo asala makila ya bato moye babando simba eza te parce que aza kokende koyede bano bakufela baboti. Donc c'est-à-dire koyede des veuves des orphelins ezosalake et surtout des orphelins ke kanda ya bato oyo abomaki basilika te baza na kimia bamonaki malgré tout mais baza koya kosungaka bana na biso na sima yango komona mutu moko kisi atangisaka baorphelin azula bango bandaku asalelaka bango toujours bolamu. Ok. Donc c'est ça papa chic. Mais l'homme de Dieu siko komona bato bapesaka bamonaka kosunga bana bitiki ala mbongo mais aloba ngai de kosunga pona yeza ekomi problème bato wana bana isikani papa chic na yebi ke nazo bangisa bato te mutu nyonso tu domaine zandeki papa na domaine la spiritualité papa le moment que bandoki basala ndenge nini azonyokola yo papa chic azonyokola ta sur 10 personnes 5 personnes kolela ya bato wana ezosala ke yazala fort kolela ya bato wana ezosala ke ye na domaine la spiritualité azala na énergie vitale ya makasi oyo akotuka bando kubundaka na yango. Alors epai ya ndoki po azala malamu po azala bénéficiaire ya makambo ebelebele il faut asala ba sacrifice yango eza nini koboma koyima kosala mabe. Mais chez nous les chrétiens nzambe atikela biso kaka eloko moko kende sunga ndeko aza na sama ya pasi papa chic tango oyo po tokota lola porte lola ezaka kosala bolamu porte lola papa chic eza kaka moko eza kaka keno tosala bolamu soki bolamu esalemi papa chic ekosalake lola tokota yango soki bolamu esalemi ekosalake papa chic to hérité royaume des cieux. Mais le moment que papa chic nganda yo tozo sala bolamu te Jésus le seul roi qui règne dans les cieux sur la terre, et tous genoux fléchissent, tout
il la confesse. Tu es le roi de gloire. Au-dessus de tous les noms et tous les saints du trône se prosternent devant ta face. Jésus le grand vainqueur, il a tout accompli et nous les rachetés. Tout pense à quatre, même les lèvres soyez. Pourquoi t'as l'eau la tête? Donc, tu penses à le quoi. Donc, les lots, ceux qui le collent à Moutaki à Pessi, veuve, à soutenir un orphelin, papa chic, Moutouana, à sa copinte Zambé. Natango na souka, Zambé kotala bolamu ya Moutouana. Ce côté la malachi, tu as deux livres. Tu as un livre à souvenir, puis tu as un livre, il y a livre de vie. Livre à souvenir, et ça bolamu Moutazo sana na sena moi, avant Koufa, Zambé fa foutona yango. Livre de vie. Et c'est que bon là moto sala yango ekolanda yo na lola mukolo kufa mukolo suka papa chic nkolo akobenga yo akotala par les télévisions kobima akola kiso bola munio so sala ki na mokili et daki be des orphelins o pese ki ba frère o sunga ki batuboye o sunga ki batuboye nde ekosala ki moto na hérité royaume et papa chic na tsuka témoignage nanga na lobaka loko moko mukolo oyo l'ange aso memanga na likolo pour atteindre la kisangai atteindre ko enseigner la spiritualité pe ba réalité mususu j'avais vu la différence bato baswaka temps de prier basutana comme ça l'ensemble et papa chic spiritualité na bango et c'est présentaka différent na muto oyo azo prier pe aza ko kokisa volonté ensemble azo sunga omoni film moko totalaka la batente et ça la mbilika moko ya mage moko soki bandingisi boye okomona sirène moko abimi ba sirène wana mingi mingi aloko ba sirène de l'air siko okomona milinga ya marque wana ndongo moni ndenga bimaka wana okuta siko milinga wana la plupart eza ko envelopper des chrétiens o basa na souci ya ko aider œuvre na Nzambe o basa na souci ya ko aider o ezali ke ba veuve et des orphelins. Le papa chic sans ko aider ba veuve sans ko sala bolam papa chic ne dit pas que nous sommes des chrétiens. Christianisme est vendu papa chic aux années lamba ni balé ils sont moko pesa ndeko na yo christianisme yango wana yango fungola orphelinat. Bon papa chic na fungola ki orphelinat ça qui vocation Nzambe. OK. Donc orphelinat ngato na zo fungola ngo na yo ka Nzambe. Nzambe bisinga lobike nazaki non eloko na maboko to Nzambe bisinga okoboko la bana bitike. Nde ya kiko sala ke tamoko to ko fungola orphelinat. Donc na yo ko fungola orphelinat na vocation ya Nzambe afin que ceux qui te reçoivent batoyo ba frère chrétien o ba koto soutenir orphelinat wana ba koto soutenir ba bitike wana ne to sala rappel à quel timoko la sala rango chaque janvier na sangisa ka ba veuve vignon surtout no royal tom sous ba image na sangisa ka ba veuve vignon surtout na pays bango Nzambe na ba veya na pays bango Nzambe après na zuba pièce ya bilamba na ko poso ba image je crois ba ko mona yango soki ezalanga na téléphone nawa na banduko kabolela tous les veuves et la salle rango chaque janvier. Donc chaque dimanche, fin à dimanche à janvier, la salle range de dimanche ici. Okay. Et na soaka le swingue pas mon touté. Ngai moko na bundani na kena pesi bango. Yango moni papa chikata ba malade ye niveau ni na vie nanga na saka toujours vainqueur. Ata diable ye ko bundesanga na sala toujours vainqueur parce que na yebi comment donner. Ngai na beaucoup ba veuve, pardon ba orphelin, oh lelo ba comme na ba sala kata mabala. Oh ba msusu ba ko bala bango arabi ke mbongo ali bala papa yo folia. OK. Moni na c'était tout photo de famille. Dans ki famille famille ye na tango ya mbongo ali bala bali papa kabola mbongo katikati. Na kabola mbongo katikati
ngana zui $500 na pesa bango $1500 bite kabola katika tu mtoboko limwana tile lolo mwana wana mobali na ibaka ke non ngande tata na omoni donc c'est-à-dire que bon là tout ça la papa chic to fongola orphelinate to ça la bénéficiaire ya makambo beno papa chic na ben des betolo de solo ngai na sai ko sala cope commissionnaire à or commissionnaire à diamant to tiki yango pona musala nzamba bitika donc c'est aussi qu'on a besoin bon papa chic donc il faut to escroquer pour faut vendre de la coupe à or pour vendre de la coupe à diamant papa et ça coupe que personne bongo on sommes mitu on sommes mapango lembi donc on montre que tout ça qui on fait na base qui a ko aider bana o ba ko feli parce que bana wana ba benga makete tongo bazala ndenge wana et ensemble a permettre peut-être batata bana na ba kufa pour na nzela bana wana ba tous bazala beni. Voilà, toute l'image, il y a bien habitué que ça tombe aussi bien. Toute l'image, il y a Orphelina, il y a papa, je suis qui est tout là. Et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. On y va. Merci beaucoup. Ngai, babenga na komba ma Marit, naza secrétaire na kati Orphelina. Numéro 1 na biso mokolo Orphelina, eza évêque Josué qui est tout là. Premièrement, nako yebisa bino que vraiment les enfants souffrent. Tout qui na BAT, tout on va na BAT, tout ça qui na place à bien, mais tout à coup bah comme ça brusquement à cause du manque d'argent. Tout ça qui na possibilité et en plus avant que ba bimisa biso les ana groupe ya ba bandi ba kota ki ba iba biloko wa bana nyonso bazaki nango ba TV ba mbetu ba kiti nyonso bakenda nango na mambo totikala nango maboko bazwa bakenda nango. Par là, tu as dit na choité, on a confronté à ndako ezate, tu la côté tu route BAT, tu es placé dans la côte. Vraiment, tu as na makokite, na kola kisabino, bana biso, misusu baza awa yaya na bango, nkola na bango nyoso ezaye ya mwasi, ba misusu ba vandi awa. Ko na hota isabino bana balala awa, batandama awa, talaka mbinga ya mwasi neti oyo. Moni ya rozana place malunga ko vanda ti akolala ti na kota isabino ata côté balalaka ba mususu bazawana ya kolala ta bana place bazola cuisine na bango nyonso yango donc nyonso ezaka ka place moko na misusu baza kito ba za kolala tala bana poso bazola lela to biloko nyonso ezate nyonso basi ba ibaki to tikali ka boye. Nathalie Sabino place bana baza eza un peu salité ça vraiment kitoko côté place bavanti eza salité donc eza penza malamu te ta place bazola normalement pour finir et bonga ka bo vendre place mo pata ya moi bien voilà les enfants souffrent ça la place bazo vendre place bazo vendre vraiment c'est pitoyable eza moi pas si vraiment bana bazo souffrir Nathalie Sabino la place balala oh c'est na bango bakotaka la place bana bazo vendre donc to senga et pas na bino vraiment s'il y a vraiment moyen nzambe ou apesa bino quelque chose na maboko na bino bokotala bosungila biso bana donc la biso ata place ya kovanda bakiti ya kovanda ezate lupango tozo louer eza ya bato ebele na kati ya lupango donc lupango yango eza propreté donc toza susu na choix ye moko kutu papa Josué a été nde atindaki bino boya kota biso boya kozwa biso mwa film ndenge eza bandeko ba papa o baza na motema boboto ndenge bondimike bosunga ba orphelin fallait vraiment boyamba molimo santo wana koloba ke bosunga bana toza na kati ko souffrir bana bazolala ba condition moko baza na d'éponge tetala esika bazolala nga moto nde na lambelaka bango kasi bana nde kolia pe ya bien ezate po mbongo ezate fallait bosamisa biso vraiment na motema on ya boboto on nzambe apesi bino ke bosunga bana na biso po bana o l'un des jours bakozala ya biso ba héritier ya nzambe na mabota nyonso ata komba mosusu
évêque azokoka te bosunga biso bapapa bosunga biso nzambe akobatela bino mpe akomema bino mosika na mosala oyo bozosala. Papa Chek, je crois opposer une question à ce qui concerne l'orphelinat. Mais quand vous expliquez que ndenge tozalaki na bana vi basalaki na wana mbeya te, on avait des soutiens. Mais pour le moment, on n'a pas de soutien. Donc, kobunda biso moko kolesa toutes ces choses-là, au futandaku, vi bana basalaki conditions changées. Nde yango na komona réponse na pesa qui na lobaki no kene na kozwa ba image pour yo moko mona. Donc on komona ke bana vi pendeza malamu te. Donc bazola la kana bisiko. Nde tozo bunda tant tozo le capo na koloba ke soutenez-nous. Les à la blague te parce que bana bazana besoin de soutien, bazana besoin batanga, bazana besoin balia. Le Papa Chek, on n'a pas de possibilité. De ce côté même conditions côté to yo ko bomba na bana parce que place à kotia bango ça la quitter. Zona ba image ndako. Donc talana ndako mobimba. Au mona yango ndenge ni saleli. Donc ça passe. Donc ce qu'on a la même toilette, au mona que vie exacte na place bana ba vanda. Donc bana bazamikie, les autres senga me soutien. Ndi yango mon Papa Chek na yebisaki que tozana besoin de sungi. Tozana ko appelle les sungi te. On n'a pas de partenaire. Il y a ma casse sur la côte à la non, bazon qu'on soit charge. Kendenge zalaka ke ya makambono surtout chaque mois, bazon qu'on soit charge ya bana tozana bangote. Tozana bangote, ndenge na meka ko expliquer tokotu ko zala na mama Eliane, zama pambola yo, tokotu ko zala aussi na papa Charles, ndé mutasunga biso aussi na papa na biso Daniel. Donc c'est ça. Vraiment nzamba bossa na binote wa papa na ngawana e bande comme susu mais le sungi na bango ça ko za penza insuffisant donc ndeko oyo nous surtout ko toza na le sungi na motema ya mawa ko toza la bana ndako ko toza ko bango na charge ça na batu musu ba otangisa bango ti lelo baza ko tinda bambonga mineralité donc bato batamsu bazo sunga na bossa ne pété vraiment mama nana nzamba pambola yo mama na biso muzungu nzamba pambola yo des fois il n'est pas à la raison qui a zapenza à sungaka biso penza makasi à sungaka ce qui a zana penza à sungaka il y a un moniteur ba condition place bana bazolala et ça ba condition mo ça trop critique vraiment ça m'a pambola yo mama muzungu bana bangoyo bino mo bozo mona ba image fille ya bana et vie à passe donc tous on a besoin penza le sungi na bino bana te connaît surtout à diaspora bon aider bana oyo afin qu'il va vivre. Bon, nous mettons ça, nous sommes tangati, banda qui me bakati. Pourquoi parce que minerva les athées. Vraiment, nous sommes battus la bino. Le Papa Chek, réponse nanga je crois, il y a un monde na mega expliquer yo, réponse yango. Pour nous battre le temps na roya, na relaxer ba image, au mona que réalité ni. Le bando bazola na baba show. Ici condé, das bando bazola. Donc ça difficile, et ça passe. Vraiment qu'on la pambola bino surtout. Bandako surtout au besoin d'abisso numéro d'abisso ezali toujours na zeza koleka wana na se ya émission to na se ya image donc mona ba numéro eza na MP ça ezali na Orange Money ceux qui vont sunga biso eza ba kozanga to ko pambola bino vraiment Papa Chek réponse le ko pe ça yo yango merci beaucoup total ata ajnai azobela aza vraiment na malade kota ki hôpital basala ki ebetsano la robaki Quand on a les bonnes et puis à vraiment ma casse. Il faut aller en opération. Le problème c'est ça, il faut aller en opération. Avec Yemoko, le Boko Yemoko, vous voyez que à la côte, ma camboglise, ma cambobélé, Yemoko, le Boko Yemoko, et ça a un peu retard, et puis ça peut se passer. Vraiment, tout ça, on a besoin d'aide de Nabino, de Sungi Nabino, pour ça, la moindre opération. Et ça, la malade. Vraiment, dans la bangoyo, quand on trouve la bino, depuis le qui sont la BAT, à cause de manque de station, à cause de besoin, au thème des arbres, ça, les sabana, même à côté de Zalate. Donc, dans la bangoyo, nous avons pas pour la pensa, à fond, la porte, nous avons trouvé maman Marthe. Voilà, de retour, Balobi Bola pour la rater. Moi je dis souvent, Ngayo sous Nazal Lelo Boye, ils ont pour nous sunga ba orphelin. Nzamba salanga Bola mo moko so maniko expliquer wa, na ba rater
bien sûr que na kopo pe ba ventiller ba côté belé hein ba ventiller ba côté belé c'est que sûr mais ba papa le papa je sais que tout là au moni bino mo ba image ils a retourné donc il y a yé donc tout sunga s'il vous plaît bana oyo sengeli ba balia ba mela papa je sais pas na kusunga bana oyo ba continue lo lenge nini ba kusunga ndenge nini bon papa chiki ba peut-être ba continue ko tala niveau bana na place bazola là donc ça ne va pas donc bana wana basaki na vie bien nazaki na mwana na ngambo na betela ko lisolo azaki ko soin ya bana wana à 100%. Ya wana moni papa esana batu misusu na mokili même nzamba regretter be pourquoi salaki moto esana batu misusu na mokili papa so regretter ni ne salaki nzamba ko tisanga na batu boy donc oui esana batu bon papa chic on zo regretter mais pourquoi nzamba ko tisanga na moto vraiment donc azalaki mwana na éviter ceux qui nzamba pambolelanga mwana wana asa mwana ngam tu la consacrer comme une prophétesse azana grâce azana makambo belé mais problème ezalaki kaka camarade batie bilo musu na moto ya mwana nde salaki ke koto to zalaki na beyate ba bengana ki biso par exemple on fout sur zalaki te donc de to luka to fond sabana na église donc ba comment qui exposé nde to kindaki to tie bango bisiko zo mona ndako wana ezali OK donc bana wana bazo souffrir nde papa chiki ndenge toloba soki batu bakoti kosunga biso pour na vie bana wana même lancela na yo okobenga ngai ke papa Josué ya kozwa quelque chose c'est mieux batine pas na yo botina bala mo pas papa Josué qui tout là c'est mieux hein et pas ina ngai te s'il vous plaît botina pas papa ngai lo bakaya muke kaka suka par exemple 100 personnes botina da $5 bana ba zo elo ko lia tout ça la bolamu ipola raté s'il vous plaît tout soutenir orphelin papa Josué qui tout là. Papa tokim na suka mot de la fin pour mot de la fin zali que peut-être au kotiko sala na besoin numéro na biso zali plus 243 85 61 94 94 0 à la fin yango besoin la sia oui yango les ko le kapé na c le numéro monsieur zali plus 283 81 41 88 012 wana le numéro na biso vraiment zamba pambola bande konyo surtout toyebi que soki nzambe akosala biso grâce ata le 30 décembre tokozala en direct mpona kobondela na bato nyonso to so papa shika opesa nzela donc kobondela mpona bato nyonso to balandaki biso ane mobimba tokotana ne ya sika na badéclaration vraiment prophétique ekezala malamu vraiment nzambe apambola bino vraiment merci beaucoup papa je suis qui tout la makambo oyo otikoloba moi je suis béni. Alors, mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission. Analyse, bravo Jésus-Christ. Vous qui analyse le lengeni ni diable à Yibakabato. Tu peux le lengeni ni diable à Kenarobe sa vie à Bato. Na banzi tous on est leçon. Un grand merci na papa Stani, hein, papa Stani. Mobali ya maman chez la Mwanda. Hein, na Ferdinand na épée na petit minoboté. Micro. Et comme Nzamba Pambola Bino, Kalamingité, Togo, c'est la micro cravate tango. Un grand merci à vous. On se retrouve prochainement. Bye bye. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango et pas Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloka yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraimen
très nécessaire. Je suis une femme, on a salara business, on a linga makamunange qui est bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir en makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Naïli sous parce que n'a pas Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atangwisi mwana bana nyoso o tu babota mana baon nyoso tu déjà batambola. Mwana nga azo tambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka. Donc à partir que comme kolona tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko. Akoma moko telema. Na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Lelo na Kinshasa, eza lisusu opacité ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.